Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Si Diana c'est ma sœur, n'a rien mis tout sambela. Avec sa biso na loboko ya droite, yango ezala mabe. Eh batika ya Gabi. Ya Gabi, elle parle trop maza muté ya mabete. Aza muté ya mabe osa mutu mabete. Aro fingo lelo, lo ba ke na ya bosani na nyonso. Diana aza na mbinga, amunene. Tu as vu la famille na bango. C'est ce que déjà, azali bina ba test moto, bola moto ma enfant ça c'est belé. Ndesi ka ba souci à vie. Ba ko peut profiter na makambo wana. Pour Diana ça ba succès. Il va être na ba américain na ye. Koto mami na ope azape na ba chinois na ye. Di kambo ya bazo ya ba américain, il va tabia sur continent mobimba. Mami aza na pays. Yo c'est quoi étant qu'elle est un frère. Non, ils avaient l'autre ça là, Ndesi Karine a dû profiter na ngo, c'est qu'il va profiter na ngo vraiment. Ils a na poster ba page net, il va poster ngai. Nene va poster ngai, bino poster ngai na chebino de quoi. Moi ba page Facebook na bino. Là na ngo obligé te Karine pas poster ngai. Donc quoi il y a poster qui ngate ye moi pour na ni na poster qui les shooter. Pour chaque anniversaire non. Jamais moi na mami azanga na page. Na réponse européenne ça parce qu'il va te donner réponse ni pour na européen ça pour l'instant. Attends toi ba américain te il fait c'est assez bochana c'est ba chinois Karine c'est assez bochana mais bazo pelisa mota. Ouais, vous comprenez que moto alingaka il fait te alingaka te ba ko ya ko panza biso. Yango bozo panza ka biso ba invisible bandoki ba misala. Je na bloc cadena na WhatsApp donc photo le pene comme pembe. Ba bloqué. Ah oui, il fait dame konanga. Karine am konanga. Et de le sanction en tout cas internet peut sera baninga la métier de pas d'âge. Siko est-ce que ngana kuki ko luka na te ya Yvette, tu na te ya mwana lemba baza mama ba lingwa la. Baza ngaza mwana lemba baza mama ba lingwa na ko fixa te net même mona peut-être yo yé au sein des missions na za na posa no ba lilo moko e on le la tanya ngana pekiso boy na kufa o ba gani na boy ko ko mission pona côté tanya mabedi. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Justovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezo traité ba tempo banduta baboko na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Justovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Justovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokwa mutu batumena depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie ezanga monyokoli mais sur terrain kotakoliki moma moneto monaka humanisme yeye chéri okwaki wapi pas pardon ya baba okisonite. Voilà, grand merci à tous les abonnés na babonné na biso nyonso ya Congo Liziba. Merci parce que vous avez ebele scotché branché en ce net moment au Borolanda. Émission na biso toko tsala manda ko na bino sans audience. En tout cas to sengi pe émission te boyambi biso to maboko polele. En tout cas merci pour la confiance oyo bo continuer toujours ko pesa na chaîne na biso Congo Liziba. Nous avons toujours dans l'actualité oyo et sengi te to ya micro na biso micro oyo et luka kaka j'ai vu pendant les questions malgré que esa chaîne na e et c'est un na mère chef moi bio oyo et ça la bien to ba émission na biso te sans pour autant ko pesa ba merci ebele na ba tunyo so ba prétara biso main forte au bazana toujours pour na soutenir musala o to sala on peut kende bien et là également je profite pour na repesa ba grand merci la fondation César Pacioti Ange Libre le boko ya Nzambe chez notre boss en tout cas. Merci pour notre œuvre na yo ozo sala pour na ba orphelin. Voilà avant la émission en tout cas ni la petite nomboté cameraman na so ko j'ai déjà micro Jonathan Dario so déjà ko fungola po batu ba mona mutu na biso to yambi Kevin Panda leke chou. Bonjour.
Bonjour Aruna, mère chef Nabango. Babi mutatika ta ina défaut, mutalengi sarabango, mutakimi sarabango. Présence na yo komi sabango pema. Kwa suko résister te Aruna babi ko ozozwa. Fia chance e banaka, so fia ozozwa, e bana sourire, na beauté, na kitoko, na élégance, na plaisir ya kosala. Ne on dit singa ba fia ozozwa, ne na kotambola, no fia ozwa katena kokoka na yoka na humilité na nzoto. Fio zozwa na kozana no ami fio zozwa te na kobenga no musika na ngaponga mona zwa papio mababe na kokoka pembe na ngate ngo na zozana no to pozozwa et ça la bien pe na pesi merci na mon président Gervais Mwanda oyo atigra ngate zo bulite net zo bunda ne kaka po marampesi la merci na ba partenaire super na promettre ba Lubumbashi déjà c'est jeudi nous allons Lubumbashi grâce à boss na biso César Patioti ngoi yangoy loboko ya sukabi en céleste abi azana mbongo aleki na sika basala mbongo na mbongo César Patioti oui azana fondation na kitoka zoko aider ba jeune de bateau yangoy tokozalana na Lubumbashi pour na ye pe na concert à papa chéri ba Lubumbashi to kwa kuya tokozala vraiment bien et tokozala vraiment kitoko. Paix à mon papa fidèle, lui c'est mon papa adoptif ou adoptanga na maman pardon na bile que tu fikipo na maman Nathalie fikipo bango de ba adoptanga bango de ba vrai parents nanga pour l'instant papa Paul fikipo na maman Nathalie fikipo le veut de na boss est pas sûr tu pas hier vraiment ça ba c'était azo ça mon bakitoko ou les autres comme ça peut pas tout il y a Gisèle Tati maman fait ça c'est monter ma prince Giclo winner na pêché au mbote il y a Yvette Elisiki Nicki Minaj à Paris na pêché au mbote depuis ma partenaire tout ba maman fidèle tout il y a les ketchu au balinganga naza toujours wana Elias et Mwanza c'est ça. OK voilà c'est un plaisir ya koyambo lisusu dernièrement tozaki na plateau toi qui na sujet mususu lelo pe lisusu ebe sur na sujet mususu oyo on redécouvrir pourquoi est-ce que to lukio lisusu bato ba komi et sali moi nungu pas bato pas songi balinga baye ba elo ngo eza nini pourquoi ça mon roé banka tout de suite pourquoi est-ce que na ye lisusu vert voilà que pas dans les ketchu santé coûte rien à dire non moi déjà santé non santé ça bien santé ça takana César Patioti le boss yangoy le boko nzambe céleste albi yo restaurant nous au monde on a trop désordre lingini les boss va changer linga ka décor tout est longwa ah bien bon dans 10 semaines dans le réseau de restaurant oh là là c'est ça mais moi c'est quoi là on c'est pas bon c'est juste car façon ya ko na kaninga zo aider ba orphelin so apesi mutu alobate azo imande to boss so apesi e po lobela yo sa ya lobate ya kwa papa Paul Fikipo alinga kutuna ganga te so apesi ngelo na mama Nathalie Fikipo ngande kwa mutu edoka ebeba na olinga na loba ba mona ngana lo mesko boss César Patioti bango bazali ba papa Paul Fikipo FBT misalande oya tole atelemisa immeuble lokola Sozacom e okeyo tali okifera te jo za immeuble la mutu to ka ezaka ba architecte batongi toni c'est ça yango wana vraiment ça vraiment bon. OK, voilà to question na biso na liboso to vers yo de que tout mon anniversaire non une très belle fête ngamo na zalaki na bino ba reconnaître nga ku tuté na ba vidéo ezala muta koti ya ba kuti nga ba koti na page ba kunga na bina parce que c'est mon frère alors azaki vraiment c'est moi là on instrument c'est on na ba danse na ba ndeko bina na c'est un peu bien mais les que tout à ma grande surprise na moi na page non en tout cas publier ba page nyonso oyo publier que souhaiter que joyeux anniversaire tout le monde va pas à la maman ceux qui les papas ceux qui les papas page naé tout le monde fait les news des stars au Tchaki parmi la page on a bato Tchaki wana OK mais tu dis que ta sœur au mami na yo tout le monde n'a pas gêné tout le monde a tkali ko poster dis-moi un peu ça t'a fait comment avant na kota pena na vif ya sujet na biso o peut to yeli a. Bon, je sais pas, on a parce que so maman Nathalie Fiki pour maman Zozona N. Maman Zozona N a pêché un beauté. Oh, vraiment ça va venir un conseil, fait comme ça, fait ceci, etc. C'est pas important à loba, mais ça n'a pas été que Nalande la tuna lobelango, Karine c'est ma sœur, on est rétro. Ils ont posté ma page net, ils ne pas poster, Néné n'a pas posté, Bino a posté, mais na Bino de quoi, moi ma page Facebook na Bino. Là on a obligé de carrer pas poster. Donc quoi il y a posté qui n'est pas moi pour nani na poster qui les shooté. Pour chaque anniversaire non,
jamais moi na mami azanga na page na réponse européenne ça parce qu'il va trouver des réponses si on a européen ça pour l'instant peut-être pour bazar mes attentes na Yvette si on pour cela car il a posté ngate là peut-être c'est ça là moi je suis désolé na yebi na ngate parce que bango tuna lingra bango na loba dali campo muto mo li comme ndenge na to ba laisser l'autre na Karine baso la raté mais moi je suis toujours avec Karine. Ça veut dire que baza ba ndeko na kutani na bango na sangani na bango. Ba problème na bango na chaka pena za ka wana au milieu du village. Na ko ngasa la sous partie pris ya mutu moko te ki ngani non ko ka souté. Il faut qu'on ko chaka pe poto za la na vie faut pesa la. Tout le monde a l'intérêt. Karine elle vit avec ses Chinois parce qu'elle a l'intérêt personnel. Pourquoi pas moi je suis l'intérêt parce qu'il a bien à Moutonio Saruna. Karine a poto et Abozala Abakangana, mon abino, il a écrit au télémien, Boyo Bunda, Bolo, sa relation à Bino pour aller quelque chose à Bima. Elle espère que Karine Bato a éba Lingakaye, pour y avoir reçu tout pour un abima. Tu éviter trésor quand rapporte à toilette, tu éviter et ça l'a vraiment. Et beaucoup de polémique. Parce que tu n'as Karine pour nini au poste qui est quelque chose. Karine a censé y avoir le poignée poste qui ngate. Mais ringa na bonga na zana problème na été c'est ma sœur. Ceux qui ont trouvé ma maman ndenge ah là c'est mangage. C'est ta sœur mais na ndenge peut to barimer quand ndenge tambolaka babi au zupena bloc cadena na WhatsApp donc photo ne pene comme pembe ba bloquer. Attends, rejustifier un mot. T'as vu qu'il faut toujours éviter. Elias Mwanza. Nous en attendons. Tu vas nous sur les. Chaque fois que pour la sélection totale, ce que ça le coûte sur le robot. Non, c'est pas important. Total la race au monde la photo à PMB. Là, c'est là où on a eu aussi. Eh, va payer singa maman sur son endabi arrêté. Nous barabi albami va arrêter. Maman piqué pour FBT misala ni maman Nathalie payer singa. Tu éviter Jonathan, tu éviter et ça là vraiment qui to côté na va sens soit na tu comme ça, les gravité, ou les gravité. Il y a important, il y a un comme ça, les gravité, ça gravité, mais au biso peut selon la source, na biso, au biso peut yoki, selon la source. Mami alingi na été, aux hypocrites, ils ont joué na hypocrisie, à na kata plateau, aux hypocrites parce que au kokaki jamais, kolinga koyamba Yvette. On a asala émission oh ya sala qui concernant mami na yo. Pourquoi vous jouez na hypocrisie? Ya ngo mami asibi ki boy mais oh tala na de 1 nga Yvette ah oui Yvette amko nanga Karine amko nanga et de le sanctionner tout cas internet peut sera baninga la métier de pas d'âge. Siko est-ce que ngana kuki ko luka Nati ya Yvette, tu nati ya Karine. Côté a été la chose que chaîne eza yo. On va tenir ndenge amitié bino. Pour répondre pena awa na chaîne nanga oyo sala bien. Baza mikolo ebelo ni bazoluka. Elo ni bazo sapena za mwana lemba baza mama ba lingwala. Baza ngaza mwana lemba za mama ba lingwana ko fixa te net même on a get yo yé. O sala mission obel na za na posa no ba lilo moko. E onilo lo latanya ngana pekiso boy na kufa o ba keni na boy ko se mission pona côté tanya mabedi. Raisonne un peu. Mais ce qui est, je par exemple, mon Malika d'ailleurs le cas, alors ça les gens gars taquiner dans le linga parce que ça moutona. Tu vois, relation amitié c'est un collègue. Mais autre partageant ngana yona Malika ça n'est mon côté. C'est deux choses différentes. Et un des na partageant il va tenir partageant Karine Baza et logo parce que famille na tout ça to lié na bango, to vai na bango makambu ya Karine il va na kokota mo 15 jours. Ce qui na côté mo, solo ba yokani. Parce que les bébés autoyoka pour te côté makam. Karine a bongisa nae. Tous aux en conscience. Il faut aux maîtrise. Oui, mais l'union sur Luka. Aruna toi arrêter. Mais le besoin nous amène à non. C'est ça problème té. C'est ça problème de ces masseurs na linga kaye bongo kaka. Na mesana na yeka bongo. Oh, c'est linga té ba kinga na lingi kaka. C'est un problème na yété. C'est ça qui peut na préparer qui émission mo côté pona Luka na nuirier. Na ça qui m'a mokote pour nous gars qui na c'est ça y est on a pour essayer non non ça il comme na objectif na na but na ngama na évoluer na ndenge na rien à voir que na ça il comme ko ke pour na ko na nuire mutu moko bona ça mutu rien c'est ça toi arrêter ça qui ça et ça vraiment sans té aruna tout cannabis c'est ma sœur to ya moni asala ozo sala ye moko mta yebi na ye nga vraiment na yebi na ngate na yebi te penza yo yebi na te ozo na okuna te sauf que vous jouez toujours à l'hypocrisie parce que malgré ono so sala oyo parce que na hôtel na côté na page na tala ba commentaire ndeba tonga kota vena na tapa ba commentaire ndeba ba commentaire ça dit que siko ba fan ndé bazo boma biso ba fan ndé bazo bobebisa ba relation na biso parce que ce qui charge ba fan il qui trop peut-être on na rova na hôtel
peut-être ceux qui chargent ma fan l'équipe peut-être Karine quoi couvert na été peut-être na vanda qui na qui vrai amour quoi ils en a quatre nanga rien à voir ton famille ton entourage ton bateau na ngena ça na ye na sala ki ko na mona pa na yango na osala na ye rien à voir na yoka muto to parce que ba mukelo ba tu lo baka mais na sala ni ndeti na zane lelo to éviter que ma muso qui hypocrisie non c'est hypocrisie ani il fait zan do quitter Karine zan do quitter baba ninga so na koti ke la koti na mutu lo ba yoka ngane na sopa na pona da humilier mukala na zali lo côté garçon tina te kota mamba ba fille et tigere ce qu'on a kota kaka yaya les ne fait ce que vous quand Tania na Karine comme il va pas qui pas rater mais moi je nazaka toujours na Tania ça toujours na Karine pour il y a na butu ya na poto mutaza kini mutako côté langa ate pe rotina ba ça veut dire que na vie za bonga na kuti bango il faut na sala na bango il faut la salaka na bino ko ngate na panza bino non to tika et c'est chose différent yo na malika vous ndenge moko te na ça avantage belé plus malika chenga mais malika za collègue na ça veut dire que c'est ça tikoyo ndenge lelo to moni il va pas sali base nae pour ils déjà connu et c'est leur bomba te il va pas na ba américain nae koto mami na ope azape na ba chinois nae likambo ya bazo ya ba américain il va tabia sur continent mobimba mami aza na pays yo siko étant que leur frère non ils avaient l'autre ça la nisque Karine doit profiter na ngo c'est qu'il va profiter na ngo vraiment il va profiter on a sens il va c'est le groupe WhatsApp non oui la pe mwanda ku ba ça la nani il y a so ils va aussi charge moko ba bazo toxicité yo so ba na France na intoxiqué yango wana bazo biso to soutenir faut pas tout monde ngo pe de tout monde ka lo Karine ba chine ba soutenir kaye ba linga zo appuyer initiative nande ba sala wana ya kofutela mutu ndaku ba selo mo eloko mo na yo pa lingo po ali pa po la idanga po ali mana tala idanga les gens on normal bato ba mona on est boye c'est ma bête na on normal les ama bête za ndeza ke bolingo so muto lingi na yo bato ba linga yo za na ngoto te bototika baba babilo tozolo ba wana ba aider ne ba dwande na biso ba américain ba lingi vet ba aider des bordés to vendre c'est ça passion tu as vendu avec tende ça loko ya ki lubumbashi so ki te ya komona na te il faut rezonga le sous lubumbashi o ya le sous na kutelo place vieille puis na concert à Jibe on va dans hôtel la chair na Karaki on la wana so na ça pourquoi il est dans la bisoka c'est pas pauvre dans des années ba américain baza na musala pa musala faut ba foncer groupe WhatsApp ba américain bozo yo kangai ba ya ka na sentiment pour belé bazo ya ko kumsa ifet to ba linga Karine te c'est ça mais tant bozo linga ko kumsa pour prouver que mutu ke yé peut être capable de rozala o ninga pas ali c'est ça dans la vie a on eza bongo a on lati kabelo fi mo pa ko yete a fana betenga funa chapela kabelo ko una chaki neni ka una hotela ngana hotela te podi na so changana on a qui doit mafuta mo ebeta kinga tika eza phénomène ça veut dire que ba américain eza on peut le bosso te mambe banda ba les familles bota bazali ba warium bazali ba komona ba basana mabebi pasaka na oya yepe base na ye base atana pa ngako kotsa ngana kati te dada pasaka na oya ye base ngaba mama linga ngatu suba mama ngaza mona ba mama linga ngatu ngasko ngaza ba patron Paul Fiki pour FBT. Mutu mort a reçu ça a relia biloko ba groupe belé. Paul Fiki pour FBT bisalade. Aussi César Pachioti, patron. Na mona nete ma okabela mo le quoi déjà na mona. C'est ça. Voilà, on appelle na sengi na bino ba américain, bo jouer na hypocrisie te bo profiter te na sima ya makambo ezo le kana po boya chaka lobela ye sasa ye pourquoi est-ce que ba fan de ba panza ka biso pour fan zo panza biso so fan da vrai fan ata to ba américain te il fait c'est assez bo chana c'est ba chinois cari c'est assez bo mais bazo pelisa mota ouais vous comprenez que muto alinga ka il fait te alinga ka te ba ko ya ko panza biso ya ngo zo panza ka biso ba invisible ba ndoki ba ta misala zo panza ba tu kitoko te bino comment on dit bino mo wana bino peut-être ba osaka na esprit na no pomo boza faible peut-être d'esprit donc ba papa muto yo panza bino bondeni bino mo fsi bo kwea ka bo moni ka ale bo panza c'est somme to panza vous avez vrai amour na baninga te to na batuté jamais muto mokila ko panza na mina to na ndeko no o bo souffrir na o bo moni pasi ngaso ko panza na mina panza na bato be na kata internet all asala likambo yaka na mutu na ngai c'est-à-dire que na mutu ko pressionner ngate mutu ko bangisa ngate parce que na ndeki lelo na vivre na ngabie na futelaka na mutuka na village pa na ngai na voyageaka na ba relation na ngai
mais la cité qu'il faut na pour na relation non parce que ngata relation il y a $10 na ndima ango oui muta sombela nga passeport asala nga passeport avia kabela nga combien na vie $20 nangina fingi pour so to dans lo mabe uti nga $20 na ebite jour na nzamba zo esprit na ngai na otanga komona ete po aboya na otanga komona apesa nga $20 so ni ok ta ko zona na monnaie grave tu as la monnaie grave 20 peso code baby ozongi lisusu to mona ma na internet to ya na kila zu fete na zongi me idaka ngai na fuwa na ofute na studio na ngambo na cha na futa mai na courant vraiment moni que l'obi a tout dit tu peux faire quoi non penser à ça passeport encore pour ça va 350 passeport combien $350 ah c'est vrai 350 sur qui va transport bon on tu la finira $700 t'as de 20 pour ton na finira déjà yo tu 20 na manqué t'as de 20 à $700 après tu as ça la passeport de funga on a fait na si ya molex aigle noir si ya molex na so belanga billet na kenda Dubai en plus il y a business class on a Dubai à non cher il y a ba ndumba wazo kende le loté azuma billet qui maman $400 bazo kima ngakena Dubai na cher po eza ba 3000 bato lenga Dubai oh Dubai bato nyo sika bato bazo envier Dubai ndinga na kenda ya cher business qui la bata pena Hilton hotel Hilton eza 5 étoiles tala niveau na âge na sala crise na hotel wana oh tikabo na bi pourquoi na koli pour mais pourquoi non mais pourquoi ben tout ça va bien à Mokili on sait jamais mais nyoso na mona oyo na en fait si on a encore ça koloba quelque chose je dirais que vrai amour est encore régné entre Binoté et l'équipe nationale parce qu'il y a de voir tout ce qui est en train de se passer entre vous. Donc le vrai amour est très encore régné, tu besoin de vivre dans la hypocrisie. Donc le vrai amour ça n'existait pas entre vous. Comment on dit n'a bien voir tout ce qui se passe. Na bato ya ndebo zaki une équipe nationale. Le lot comme on des arrêts mo bablo ya kapoli bino makamuke belé. Je peux dire que le vrai amour n'a jamais existé entre vous. Non, bato ozalate. Bona ko liana na bo liana na sima bo liana botika no lingana te. Eh bato bazanga maîtrise, kozanga maîtrise. Tu vois, on a sona lingana linga ba defono nyonso. Ni na linga bino nyonso bande onanga basi. Parce que plus ba collègue na bino de basi. Ba imbali na kipara bango tinga ba bino de basi. Na ndima Karina ndenge mokili loba pona ye. Na ndima Tanya ndenge mokili loba pona ye. Na ndima Yvette yo. Ba Wadol ba Pamela ba Tunios ba Jaël. Na ndima bino kaka bongo kozana bino bongo. Siko to boza basi mikolo. Bo bimi déjà bo régler ma bébé siko bozo sezo simba te na pekisi lobi na pekisi bozo yokate. Bi bali bazo panza bino. Basi ba fan bazo panza biso ngai. Na bela naza mwana muke. Oza mikona nga bino nyonso na kokufa. Olinga na ngate na se protéger. Na boyi na nga na bosala bo mbo kosala parce que na lo sina on chaque ça conseil. Mais ça passe hein. Bon on a bazo discuter na ça mauvais souvenir na nga plus séparation na biso to finganaka ba fat ba panza biso ba wadol ba jaïd ba te belé bolé c'est vraiment mauvais souvenir na ngai. Pour continuer quand on a évité soit na carré on a yo kuna lelo bo beba ni mona tanya beba ni mona binet beba ni il fait ça veut dire que et ça a vraiment bien été pensé mais pas mutaza na vie na ye bazo s'attendre peut-être que toi ya peut faire grâce na mamutu et les cas c'est que o bazo sala ba sakana le bi ba yo kana bango parce que mon Claudine Karine ba finga na internet konzimateur que Claudine Karine ba poser ce sika moko mais le ko ba sangana ki c'est que toi biso ba na nzambe poto ye bakaka ni tozo sana mokili parce que muto aller saka muto azate mais conseil que va déjà famille munene mamse yoko ko mino na famille mais muto après ça conseil que vous appelez tengai peut-être que tu n'as partagé des caméras pourquoi moi on bien partager na bino mais nous sommes famille so mabena mais bino ozo za na ngai tonga na oza na bino ça veut dire que brinde ko na ka famille na yo te baninga to za na bango te bakelo ni tozo luka mais so muninga boyi na zo yo kanete za tika ye bongo asa o monyo sa jour on a que bino de ba famille bino de ba bolinga ke mi oza kana bino c'est ça. Ok voilà en tout cas tu ko s'éterniser te kana sujet wana il faut to
to Dimanango, j'espère que ma ramener sur les questions à l'objet par rapport à la question au côté à Maminae. Beaucoup de réponses sont après, sinon on n'a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Les questions, oui. Aux producteurs et à théâtre, tu connais qu'au 4 émissions, c'est ce que tu continues à théâtre, c'est pour au combat le jeune producteur. Ils ont acteur au PBL, au biseau, au yé, baraté, au yé, on a les TV. Au yé, on peut savoir un peu ma cambo et tout et tout et tout. Tout le monde est dans la biseau actrice, dans la biseau Diana. Oh, en tout cas, j'apprécie tellement façon na yenga tournera tellement bien à ça qui AVC à dans la hôpital. Mais on dirait dans le monde du théâtre quand on va balinga te tuzoka kombo ya gabi zo bimasu na kati kuna na éviter yo muto za na batonga théâtre. Même ça bisona nous qu'est-ce qui se passe au juste? Ça dira parce que jour à liboso na benga Diana à téléphone dans une émission. Allô Diana, les jeunes producteurs, nous avons un numéro. Il y a une production, on dirait qu'il y a un numéro. Nico, on a dit oui, ça va. Dans une émission, mon cas, mission n'a pas de problème. Mais non, il y a un problème. Il y a une émission, tout sur la penaille. O sengi to sula to soya pe to lingi to kabula ki aza fi moko rankineste alinga problème na fréquenter trop te mais nazali ko mona monae mingi na lemba bazaka tuna ba vina ba duche kapanga biloko ya alpha bokole bazo tourner mingi na nzonzingi ya internet plus c'est mon appel Diana visibilité c'est Belvi Kandi la patrona oyo APC visibilité mingi. Il y a un théâtre à l'élo, tu gagneras sur le côté, tu gagneras sur ma longue tête. Quand il y a moins de gens, il y a besoin d'aider aux autres vivre. Autre ça, il y a visibilité. Mais si on a battu, tout ça, la relation, tu as passé. Quand on va dans le bête, c'est les 30, les 5, il faut t'en battre, tu es éclaté et craqué. Bon, tu es évité. Peut-être Diana a canissé trop après, et bêtier. Par exemple, le lobby. Stress, comme ça, le famille, n'a pas vraiment. L'information, tu m'as dit comment il y a Gabi de côté là. Gabi, elle parle trop, mais elle a ma bête. Elle a ma bête, elle ma bête. Elle a fait le baquet, il y a beaucoup de choses. Elle a raison, le roi Lubaka. Ce mois, on a eu le baquet. Diana pas ça là comme là on a gardé un silence na yalo ba appeler l'autre. Bon on qui va soigner na siko tout ba simba na nzoto. Mais lui a Gabi ça peut-être par terre. Mais on va zo poster la Gabi makambo. Ke ya Gabi o yebi le kambo, ke ki ngani ke chichira. Non, tout ce cannabis. Mais dans le monde du théâtre, comment on est c'est comme si les bateaux ba isolés qui est parce que malgré cela ba nzonzi on désolé kalikabwe. Tout le monde ba zo na chaîne ba YouTube. Qui mutalobi ke ba isolé ba isolé na théâtre oza mutema mabe. Kwani? Oui, bon lukate. Les chaînes comment 30 minutes ba fumuler le chaîne. Ba jorbi moi da TV comment ba ya fifi firenze comment ba tana mabe de comment. La chaîne comme on belé le baké ba isola mutu te zana mayele yeba ko balusa yeba osele loko na yo bati ko kosela bato azo isolé bato non on a combo kende ba fumulela kingani TV oko évoluer to ba pesa ba comme va faire de $10 moi na yaka to sanga zo sala film ce qu'on a bien ça relation bati ko kosela ba isolé muta isolé Diana zate na ndenge na je pense pas parce que chaque dans la casting ya sila. Chaque jour, il y a Thérèse. Chaque jour, il y a Gabriel Tenu. Bakata, tala ya belle vie. Au moins, on a des sur décor à jouer à cap. Nous ne pouvons pas jouer à rater. Mais décor pas na chaîne décor TV. Tu es venu tout le ça là. Chaque jour, il y a Mbaka, il y a Gabité. Mbappé, Bakata, créativité. Il y a Belo Ronyozo Luka. Ponzamba Pambula yo. Artiste Botikali. Oh, il y a mon na combo na tala sala qui ngani TV. Mais c'est un rappel bozui, hein? C'est ça. Bozui, mais ça n'a bozui. On va dire, bah, tu vas le Bumbashi, tu vas le Bumbashi, bah, au Kabilo Bambong, bah, il y a un village pendant ma vandi. Ça dit que c'est un bozui, bah, tu as bozui. On va dire, ah, da Clarisse, moi, ça pourrait c'est tout cousu.
na Lubumbashi fani beaucoup sonika jour moko be 300 na kosi na muta inga tout angai likola vertige à 300 pour na melaka secret na koti bo na hotel Lubumbashi secret 5 $10 na futa tika na $299 $290 quel avantage. Ah, arrêtez un peu, arrêtez. Arrêtez tout un peu, tout ce oh non, non, Luka na moto qui nous cause. On a risqué dans le village panda, on boule bêta, corona, confinement, bakanga, bakine. Ah, bindo coucou. Totika, Baptiste, vous savez, chaîne à Bino. L'année artiste quoi le black non bazo financer quoi c'était qu'est-ce que c'est moi qui peut-être la vie qui kuna makambo ça par rapport à la visibilité pour ça la chaîne à Bino tant dans la carrière na yo bi ko tourner ça la chaîne na yo mais na peut ça conseil ça facilité et ça mu tout passer j'ai envie de les gars nazo kokate j'ai envie qu'on l'embate aux un groupe benga 3 personnes ba kota duro evande au moins que au seka ngana décourage à mutu tata mutu za pa na to travailler na ye na linga pota mo yo ko pesa peut-être juger là la pa on a profiter na sima na yo et ça bon na vie parce que ça a mutoté artiste nous avons font la chaîne na yo maintenant on recebi moto pe bon ya casting o ko sala ndo ba na tika la ngai mais font la chaîne na yo ça la gag na pesa ka Barcelone nani Barcelone te Cardozo chance non ça la gag na ye la donne kuna kile lo Lubumbashi ko vine moi pas eu invitation na pas vous malonga la donne à toi j'ai dit bon mais là attends sankaka pas mutuana tala siko ça veut dire que c'est ça bongo ça dit que ça bongo ya faut la chaîne na yo toti ko bibenga baninga mabete tant na bima mwindu bona tala na chacho quoi mais au bétanga ba tempo pour nini pour na ko ta reporter faut na tourner na ko ta safa si ko so na tourner te na ko suka ndenge kwali asa kiso ba pote yango sala bongo to siko ko se baninga ya gabi o mona yati kola wana ke paka juma ko lukasa l'émission kwa lingia moi perso qui nanu te ben viens on va dans un fond et union peut être va so qui na ya ko chana film mais pour à bénéficier nga boye mutu sur moi tana ndako nga kiti ezate minana ça la production kaka po et ça la ka bien to faut ça ba mona ba ba filmer arrêtez to lo ba ke ba to lingba ba linga te ba mi très mabe na bango mais di kampo na jalousie muninga ba finir ba isoler te ba isoler de ça la chaîne na yo mais c'est pas facile déjà au de le début c'est pas facile quand on vient de la belle vie on peut ça yo bomba ngo peut il y a 10 na moine so raza na ba charge pas futa ndako 25 ans kabol faut ça qu'on s'organiser no biga ni na fait ni moi zarabwe par rapport la kabela nga moi bozui c'est ça passion ta kabela nga bozui on a pesa nga bwe c'est ça passion ti na ko la moi mukina futi ndako ya par rapport na ko chama provision moi desu moi mbisa mai moi bilo ya mboka na china ndako tata ba ko yapi ba kabela moi 100 ba 50 ngata ko da $10 na boya na ngate na kaza ko finga mais est comme important les délivrance arrêtez OK voilà ce que moni kaselo onyo ko koloba pona o réconforter ka sœur na biso o azana c'est ça li passe Diana c'est ma sœur nga ka mingi to sambela avec sa biso na loboko ya droite yango ezala mabe fort nga mo pa promettre les grands na amu tout ça la nga pa est na keba ba keba bilo a vie ko bilo a vie ni bana ba o tekela na ville ko yiba ba mbongo na ko sala ndenge nini nga jino vela AVC na kwei ni mo to landana voilà ça va ngo ça la bien parce que nga ata 100 logo na vivre na nga toti ka baje parti c'est il est temps yango ya kuluka solution ni pas ça pour na Diana temps ya kuluka tout ça va mbongo te to luka te prière ezate ke mutu era comme na etamo be mutu akufi pasteur de la foi o abeda azawana avec chupa lembi za famille ata baza mindele alembi pe akunda gima ya sukolela sa sube no alembi bakoti na papa tamaboki akoti kuna tala siko ngo bazo lukata beda shwango to kabela ngata pa elo muke moni siko Diana esali passé na ko tala Diana na pese $100 au moins pas bikina pas c'est tout sungaye pour 150 il y a solution te tiens va prier ba ya ba tout na hôpital est-ce que
ana na hôpital nini esika nini baki na hôpital respecté ba imam ya ba AVC ayoka binga za ko na biso kambi azoka AVC oloba te mais lelo comment oloba prière pe kontaka prière ba pasteur ya makasi parce que la spiritualité ça spirituel ba AVC wana te mi super cosa spirituel te makanisi pe souci et ma toujours avec ce linko biso ba congolais ma belle biso donc ako chaka nyoso na ndenga spirituel yana aza na mbinga amunene tu vu dans la famille na bango c'est ce que déjà avec une petite moto bola moto mon enfant ça c'est belé ndesque ba souci à vie ba ko profiter na makambo wana pour diana ça ba succès diana so kota et répétition faire rigolo moi si bois qui poitrine tatouage ni na leki ya otala te des photos monien ya moto milengi la runa aussi 500 papa shoti bomba ta 100 bomba vie za ndenge na réalité moi nataka na muki moi 1000 fois bibi na village panda 5 fois na ki oboka na koma mayele na profena benga ngai kikokoto kenaza la sentimental lelo nga ko fete na énigme na taille na boule après pas de le village bacha moi parabacha moi qui parapaka et moi tezali na ko ça to sentiment na vite arrêtez un peu arrêtez. OK voilà te citer na biso déjà na émission na biso en tout cas ba sujet to zaki nango vraiment ko lobela boyoki otolobeli par rapport à anniversaire à Lekechu et puis tu es chité par rapport à santé à artiste la biso comédienne oyo bolingaka mingi ajora kitoko Diana o aza vraiment état moko difficulté en tout cas ba fan nyonso ya Diana o boza partout dans le monde bo tient na prière en tout cas prière na bino et rosala bien ko ezaka te mbongo kaka ta na prière na okotie kaka parce que nzambe kandi popo ko appelle na mbongo mbongo pe monani bo mutu pa bikite akufi donc c'est plus important que chaka ranzam de liboso et que moi ndeko na biso moi si abika azongela musala na parce que musala nande musala nde papa musala nde mama parce que comme nous sommes suke musala so le kechu moi ba dédicace ka nde zara ça va bien bana Lubumbashi bolo ba mo pour karaté dans ma koleza déjà na nzela Makoleza déjà la nzela. Ouais, Lubumbashi. Ça veut dire que troisième fois on a que Lubumbashi en wana. Toyashi c'est pour 4 jours les sous na Lubumbashi. Grâce à boss César Pacioti. Yango et tout ça wana déjà. Pour na kosala ko la fondation na belé puis samedi vendredi tous à la concert à Papa Chéri. Oui betamana. Puis tous sous na élève na Pullman na dimanche na soirée moko wana. On a la récit. Merci à tout ba monenga Lubumbashi ba tambusaki ngai merci na ba jogo tout obena monena bango pété merci na Gaga madame Trésor pour tout on a kitanda kuna bango merci na mon frère Mondeko wandeko na ngai Cédric Mouchara na Pesio Mbote ba tout bolinga le ketchunga pe linga bino merci na Aruna palobi le seul Dieu sur terre papa Paul Feki pour FBT Misalande soko baluki botali bo pusani bo César Pacioti bato baza bongo moni na vie yeba ko kaba na vie eza lipamboli muta kaba kazanga te mutu malamu azanga te ngana vie ngana mesa bakabela ngaka bakabela ngaka na kolemba na bakabela ngaka eko sala ngaka bien déjà singa village zo senga ne bi moto le kina village mo ebandi tu ne dérange ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas. Il y aura le ventilateur, le pelouse, tout, ça va rajouter. Merci. Maman Nathalie Figue, bon maman. Maman Zozo na ende, maman Zozo, maman de cœur. Il y a les mangati na ba konsabi. Oko ya enda ngonde ni corona bazo bo makabatu. Enda ngo déjà to saka mikanda so kende mama ende musika. Nzela mulai na tana kina ba shiri et traumatisanga mutu avion na préféré que ba voyage mike pena bike Bogali Bungungu Gaël Singi Mobutu bana Turki na Istanbul wana bazela kingai na ya mais désolé elo ebuminga eza passeport bakanga ki ba passeport mona ezala ki sous je pense que mois de septembre bon mon azo na Aruna tozo ke na Afrique ici na Aruna mais chef na mois de septembre tozo na Afrique ici wana na Cape Town wana vraiment toketi jobu rotambola vraiment pona ba tout balinga rabiso merci na Aruna mais chef moi c'est la chance pia bozozo zo mikolo makasi abili pambole vandi pana yo aruru mama voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission les Ketchou. C'est que nous avons besoin. Et là, on a encore le bano kageza les Ketchou.
anezo kena kosina kanse lokolo kochata mwasi zemi mochepe mutu zemi te cha zemi teke tuna na posa babenganga maakulutu parce que na quand même yana allez Jonathan kata émission to komi na suka soko tika koloba loba lobo ko émission esili Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.